Hein? Pardon. Pardon. Comment monter maman ben est-ce que memio? Pardon. Hein? Maman. Olingo kendi wa? Pardon. Yo za esika okendete? Pardon. Pardon. Oza na esika kokendete. Pardon, pardon. Pardon. Yagabi. Okokima te. Yagabi. Oza na esika kokendete. Motema mabe. Pardon. Pardon. Yagabi mais amuto azate. Yagabi. Pardon. Yagabi. Zambe, oza na esika okendete. Yagabi oloba na nani? Oza na esika okendete. Pardon. 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 Yagabi. Amuto azate oloba na nani? Yagabi. 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 Tika. Fuku eh. Yagabi. Mai. Oh. Zambe. Yagabi. 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 Okema na mwezo okema nini? Yagabi. Naibo yango te. Peu de deux. Ndé nazabu. Nakoki jamais kokishi moi sina. On a salaka wana. Na modisa déjà jour wana. Ici. Ozo tricher moi sina yo te. Nazo tricher. Ozo kosala ndepo mbongwe mataka kaka. Sona bina sona posa mbongo wana te. Olo bango te. Parce que za mbongo masumu. Ngane na kokufa. Za mbongo buzo. Ngane nde na kokufa. Pe yo yeba ki yo poko tika la te. Yo poko kokufa. S'il te plaît. Oza grand tir. À part nga on continue vie na yo obala, oza na foyer na yo je pense. Mais qu'est-ce qui t'a n'habité? Nazo comprendre yo bien te. Liboso sala ki poto sa esenga ke esili bongo eza na continuité te. Na kima yo pona makambo oyo. Soki na se retire na famille za pona bêtise oyo. Mais aujourd'hui tu es là mais dire qu'il faut continuer. Ngana yebe sika yo zali te. On retrouver na comment? Nganda la kisingai. Une femme forte hein. Comment na âge na ye? Nandingo ya musala ton yim tabeteli na porte. Mama na sina ye. Nde na kiti na bisi le temps na zo soin na yo. Aki wendi asabo bashami kimike. Chérie na nani. Ta ko fanda na ka boye façon non sola na ye. Façon zo conseiller et zo msanga image mama. Wana omitala ndo zo nga musika na kisangani na yande kishasa libala. Onde kolanga nyonso batikala kuna na famille na kaka mobile nanga. Parce mama oyo non. C'est ba misala nyonso bazaka ndenge moko. Mais ba patronne ba changer ba domestique parce que bino papa bokenda na misala ba misala bazala nde ya biso ba mama. Ngande mna yo peso compte rendu. Chérie na ebité tozo soin maman bien. Tozo vraiment soigner. Surtout vandi abandi ko betelanga histoire ya vie na ye. Ndenga nyokwa ndenga za na bana na ye obiazo considérer nga lokwa mwana né ya mwasi. Sko kotala facilement. Non chérie, aza bien. Nga boy nanga te tu sais. Aza bien. Sona ndimaki ko vandisia c'est parce que nalinga te o lela. Mais nanga ma poso za la cire qui m'a mozoloba oza vraiment cire nango. Trop sûr. Abiba Karine nangayo mutu pasi zaka muke ba Karine bazongisi be ba Karine ba gebenga ebi ke bikolo no kotanga groupe te alandinga na prouver mama okumati pona ebisi zemi manisa mama social tumsanga mo alinga jamais mona batu baza il faut que mutu azala l'aise aza bien ona ngana no bate ona ndoi ngano ba bongo te ngano ba mi sai que lambani mo malamu oh soy mbali na zero mbali susu mbali na lekelo biseli malamu c'est normal ta mutu aosunga bon il a beaucoup de des parce que catholique c'est vent ou épidémie bana ebi mbali na za ko mo sala pour asala ngai ko et on a kidnappé un peu ça va hein c'est comment Munité. Est-ce que c'est pour Munité ok? Marina luki partout on a ko luka ya Gabi na Munité. Nathalie partout. Ndi nanza ko écouter sina bengi na maman Marina wa na Canada. Loko ayebani na ba garçon awa abengi na ngana ba garçon na bangwana ba luka pour biso toza ba basi biso toza ba basi biso mibani.
to bandi ko tambola tomoni te so yemi ama kuta benginga ayebisinga abi abengena ngaba vous entendez comme mon côté au yabo kende fana yi na yeba ina bango mwana bango ni ba camarade ya Gabi so yemi ama na Marino we na bengi bango batini nga ba garçon to luki to ça c'est quel problème donc to ma dégâts to tamboli ça c'est quel na problème ma ko le suis donc banana na teki basket to long déjà awa tonton Marie neti kindoki mutu atelemineka awa neti mutu omona milimo atelemineka boyemba mo mutu abandi kokiabaikosepanike ntango nga bimi atelemi awa osekani tonton Marie nosimbe na nzoto omona mamwasi nosala nga naobeta masolo ya nanga nayebi place aolala te nayebi place asali ezokipakima batuti ye deja kufi nalobi kokona serie mort ye obandi osieka. Mais ce serait franchement. Ah, faut pas faire des choses comme moi, ce sont des bêtises. Oh mon nez, tonton Maï, il met dans d'autres. Eh, oh maman, on était comme le roi serpent. Karim. Oh, Karim. Eh, Karim. Eh. Vraiment les Camerounais, Nzambe vraiment. Chaque jour, pas problème. Pourquoi? Tous les jours, soko koko ngwa botama. Après comme maladie elle boma. Nyo tutu kaka e pa ya ye kaka umari mutu kilo wana nyo tutu mwana nga vraiment. Nesika saleli. Ya kimini wana ate ayebi likambo. Lokola amoni te mwana mosi wana za na Jimmy mpe akobota akobotola ye prasi asai nini akei na ndoki na ye na kisi na ye na okise na ye akei koboma mona bato abelisa ye ligboma mpe abota mama mute mpo ya jwesika yango wana kimi mpo ayebi te tokoyeba bete kuna na suka makambo ya josaka mpa o ya josa wana suka na yango tokoyeba ikambango yango yo moni Beverly njuzi na Nadia njuzi ne États-Unis balobaka nanga mama ijane keba bokilo ale kamiso ba Gabriel azo belo kwa mona popi mona popi yo babenga ka babini miso beka boka boka alo boloti o babenga na mango balobi boloti ekimelo Papa, ayibi moi ce que tu peux si maman raison. Moi voilà que le baya Gabriel ana za mutabakisi, aza mutabakisi. Ya Gabriel lo yo na achie na biso mena na pasi. Ya o mari na botate, moi stozo c'est le biso c'est le biso mwana. Lelo oyo mwana mwasi na mwana mwasi abeli liboma na zemi. Ko ya na ngami boma to mi sala nini. Moi ce que maman de la raison papa. Gabi wana memeli yo kilo na mutu na kote ni Gabriel bo kilo na ngai yango wana pole mona nimba wana no mato bisa Gabriel na bundeli yo te Gabriel vraiment lelo yo ke kusala mona ko na zomona kutu yete me na zomona mwana ngai ya moto mosusu alobaka bao kasazana na nza koloba zana etingi ya koloba asibojo mona obe mabe biso tozaka na bekaji tozaka na belimo tozana na maka soko likambo ngai moto na lobaka mingi soko likambo ejo yaka na jo mona ka bena musika kuna mpe na jo mona na musika mpe na jo jo amae obe ka mona mosi wana ngai na jo aka ya bena misi nzambe oh Gabriel ndoki mona mosi tozana mbongo te mama ngai mbaye ngai obe lokole sasi muji batrasi yango pe soko yango ezalaka bakisa zwa soko azoloba kokola ndeti mutu azoli lokola machine oyo ekataka mabaya lokola soko nini bokola pourquoi yo kusanga soni tina niveau yo vraiment yo sa tuzu mwana mukeba banda ko reparaka yo kaka makambo pourquoi boyo dati jonga na socio obe yango
Bojui makambo nyonso bobaki na mai. Oh, Congolais. Motote, jambe. Ngai msaze na koma ngai mokolo na zota makambo wana. Kimokolo wango sale na kango. Oh, makolo bakosa kabatote. Le poumette. Oh, le poumette. Le premier. Marisha, ngomoni makambo sali ngai. Ngomoni makambo sali na kopanda te. Sako ni? Zongi sana mwana ngani ngako. Nani? Otali mwana ngani ngako mi? Omoni nenga kumi liboma. Gabriel zomona na te pona ni. Aya kozongisa mwana na ngai. Bokilo na yaya kozongisa mwana nga mobimba nenge azalaka. Mazan. Yo moko koyaka na ndako na ngai. Oyo kosenga nga mwana na ngai olobi mwa oza na bana kitongo. Tala kavile ndinga azali. Abomi na mwana nga. Nasalaka mabe. Sikangende moto na pomi na pesi e bomango. Yo pesi e liboma te kasi. Bokilo na yo wana soko Gabriel. Na pesi e liboma kona. Ngai na lobate. Ai bongo ya bayaka bongo. Mokola yaka to jwezi ko bani pe o lo badika mpe ya jo yaka ko nganga ka bongo ni tikanga na kotika yote po ngamu tunalukaka yote yondo yaki na ndako nanga papa atayo Singana tuna kabino awa papa bongo na kate ye mutamema kinga ya lobito nani mwana na yo mavi asuluka mwasi tala mwasi akitoko mwana yo za kitoko boina boy to moni kula to kepe kuna pa oma la ni na ye mwana na ngai te olatika oto kele pa nganga comme ça mari alinga mwana to kepe pa nganga yo boya kala tuka mwana ngani ngakumi yo boya kate Singana tuna kabino mibala awa kambe ngai na jwaka yo na yo mari jani yo yakine ko momisangai yo ko be mwana na ngamoko yo ande duka mo so mari jani ko mona ukoyeba tango ukoyeba ngai na twini ni mpa bimisa kamba wa moto wana yo kamba asa ngai na twini mpongo bado yeba mateo sa ko changa na kadema kama na bilote papa boko changa na busoba na bilote asa ko ngai na yo bazo mwana ngane ngaza bona tuwa kabino awa ngaza na kala zongisela nga mwana na ngai nde moto na bomi kende pa bokilo na zongisela nga mwana ngane ngaza yake kala ba mama ko mwana nga yuma te ba mama ngoki lelo sori ya Maizani ngachoka koti yoko kufa keba na yo saka ngai moto na sai yebango ngai na loto kena yanga mona yanga mona totia na mama shati yo totia bongisa nikamwona yo na bokilo na yo na pesi bino deju bongisa la mwana nga na yebisi makamba nsani pa bato bana ka bato te bakata kanga Sekere soko baby ekokoma nini ekokoma poto ekokoma ngai ngai kule bakota kati busoba ona na sina papa pardon ba mama ba ndoki na azo ya bino bakona kokota nginganga na azo ya bino baninga bazoduka nzambe bazoduka nonga Yesu nzambe asala kangu na bingisa ba famille koma bien bino na azo ya bino nginganga fa Maisha des jours na pesi yo kanisa bien luka bokilo na zongisa mwana na nga mobimba deju na kozongisela yo zela na keyi bo na kozongisela yo koleka ya yo soko yo kaka ngana makambo na lipepa kai yo omoni sika bosuki sika boti omari wapi lelo oti omari wapi yo ndoki ya mabondo landa yekuna bima ai mwana nasuka kuina liboma ngana ye awa ozongisela Gabriel makambo ya sali mwana nga eyela plus que liboma quand même mwana nga komi na liboma kisi opesaki ye na ndenge nini sikoyo ye olasala Gabriel liboma wana esongeli ye
Ndingi grand-mère na yawa Gabriel azwa plus que liboma ya pesi mwana ngai. Parce que namoni ye kisi na ye leki makasi. Grand-mère, sala tu mwana nga bonga grand-mère. Kana botaka ka ye moko. Na sana mwana mususu te. Na kuzamona mususu wa na ajo na ko bisikuyi. Grand-mère, mwana nga ko beba te. Yo songi sala de Gabriel. Songi sala ye maladi yo pesi o ya liboma mwana nga ko molo ko tabla ko na fulu. Ah, grand-mère. Songi sala. Songi sala Gabriel wana. Soko kufa. Ya mwana na yele. O kusenga ngana kusala. Tango kanga bakoko bazoyoka yo. Na nenga sala ko makamnanga. Mwana a respecté mi be côté. A respecté ba loi o ba pesa na kasa temple te. Ake sala na ndenge na ye. Mwana ya bebe simibeko. Milimo bakomi na kanda. Kanda bankuka baskala. Sakadi kaka yanga. Wana mumuzuba. Dala muzoba. Azana zemi grand-mère, pardon. Sala quelque chose. Na kusala tu osenga na kupesa. Kuna mwana ngabika na koko na ngazana libumu. Ameto mwana moko kaka. Osenga na kupesa. Kata. Milimo batomboki. Na niveau makamuna ndenge komeli. Et ça sur le niveau na ngate. Naza na posa bomengo na ote. Na posa elo côté. Et ça sur ma niveau na ngate. Ale kende. Na lobi kende. Ngai ngaki abena sulana mpona makambo yeju ekola. Mobali na ngai yo limbisa ngai na prasi wana mpo oyo ngai nazaki kolukaka ezobe rubiko amona na biso mali. Ndenge mama alukaka rubiko mpona mona na ye yango wana nazaki kolukaka mpona mozi wana Gabriel. Yango wana solo te ngai na lukaki sako. Tokota kingango bendenge ya bianga. Kasi kangango ezako bempona kulukatuma na drama simpera abongola mutema mpona kungamona mozi wana mpona likambo monene oyo Gabriel ajosaka hivi. Mpe na yebi ntina te oyo ya mado akeiko kusongbaka moto. Mpe ye Gabriel yango akende na bolotiko kimaka bongo. Ikambango ile koninga impona kubikondi matete na mona sako na maali ya moto bongo wana jokumba kanko kona ngai na libu. Kasi Gabriel nde mutazana moto ya likambo wana nyoso. Marija. Oyibitina na bengela kayo mama mabe. Marija. Soki yo yebaki ke Gabriel akangaka Omar na kisi. Pourquoi luka kanzambe te? Oui, Gabriel azana kisi. Association yo bino bosala ki na voisin yo mama Shako. Bokele ki pa yanganga. Oyibi makambo nga na zokota ngo doute. Atanke pe na voandi na sala analyse na zokota doute. Po bino pe bokele ki na nzela nganga na mwana mwaso la komi le boma. Bongo to bongo te. Abe bongo te. Eza bongo. Siko bango mi bale. Ozui ye Gabriel. Ozui soko ya Madonna bino wana.
bango mibale bato akisi ndenge wana te ndenge wana sikoyo mwana ngai oyo abenda kisi oyo abenda kisi akomi nini kisi oyo asimbi kisi kombwa mwana nga na katikati oyo biteke mutu oyo asimbili mutu kisi mwana koki kozwa pe basirmenage otie Omar wapi Marijane nayebaka yo mama mabondeli me nga ndenge nayebi ndenge tatara mama nanga bakolisa ngai mbata si ale likambo nyonso tu soko elekeli yo belela nzambe leri nga nazwaka yo na mboka ozalaki mama katolike oyenaki sasawa okomi pa ya frère Patrice nyonso tu kaka nzambe me sikoyo na molimo ekoteli yo kende kokota bonganga nzambe mutu apesaka bana obundisi bokilo na yo awa gabi azobota te boye na boye okoki kozula ye yamado azwi semi bien sûr lelo ekomi liboma kokwango okende kobotele na fulu mama beti Fabela zaki na rezo siko ngapi na kosepena na ndako ngapi pe bunga za mabonde pe gambo yo Marizan ngapi na ndako ngana zo sepela yo pe bunga na mona ba mimi sangai papa na nyoso ezoleka ngai na bimi mama soba malade Karina za kobelo ya libomo oyo eza ye moko na milukeli papa ngai nayaka na mama na yo awa toyaka nyonso baloba kutu makambo nyonso ezoleka mama na yo ayebi yango nga nafakaki mama na yo moko moto ayaki alobi epa na ngai to lukele mwasi amoni mwana ngai Karine to ye pe na ye awa me yo boyaki na yo yi to songi na biso mama amoni mwaye te nda alobi na biso ya alingi ka libala ya yo na Karine na ngai tokende panganga tokendaka epanganga tokomi kuna nganga pe lokola aningaka ne mbongo nani apesi biso pe ma bikila alobi na Karine apakula biloko moko na maboko lera komona apeso mbote mikolo wana pe boza komonana te na mokolo mosusu aye kokuta yo awa me moya apeso mbote pe eraki te po bozalaki soko na koswana ye na ndenge soko esukaki azongi kobela ne liboma yango wana papa esa foti nanga na bimi mama zoba mpo nalingaki mbongo biso tokondane ya na ngai na minute tozolobaki ya gabi mutu abebisi mwana ngai na nalongo batindi ngai na ya koloba verite na nganga ye moko mwana na ye koloba nde verite soko Gabriel abato fosi na biso moko papa et puis zemi wana zemi oyo Karine aza nango papa fona lobaka bosolo zemi wana ezalaka ya yo te papa yango wana na ye osalisa ngai to retrouver Karine esika ya ye osalisa zemi ya nani eza ya yo te papa ezalaki ya garçon moko boye aza kovivre na ye me ngai moto natindaki ye alobaki eza ya ye oyo efuna aloba verité oyo bacharge wana aza nango bamilimo wana le nzambe akoyoka boye oza mama mabe nandimi mabe na ngaba boye na omona mama mo aza responsable akoki kosalaki mwana nake na 3 chemin bino bamama boye nde bazobebisa bavi ya bajeune fille ebele olelo bazotikala sans position na vie comment bozala te mama oza mama mabe yo moto oboti Karine wana eza mama ya tonton Omar te to eza na mutu oyo fo adresse mwana efo alakise nzela eza yo
Comment kotika mwana na ona buzo babo ozo accepter pour ozo accompagner maman zo motema mabe point. Pali misangai. Sali sanga to luka te sika yali. Alunga na bosoto wana to kundo che etana. Sika moko ya. Yo zaina nganga kipa nganga la biso parce Karina za tonton Marie parce Karina za te. Lelo zo ya bino batu bokende pa nganga bo pese confiance na mga. Oh est-ce que pas biso poto sani. Toi ne loko et puis maman na vandi pe na raisonner bien. Na vandi vraiment na raisonner bien. Kota la oboe oza déjà mutaba ki se belé. Omoni obo sali na grande sœur nanga. Pour grande sœur nanga avant bimana ndako yo. Akomaki ko mona ba mystique. Maman moni biso na famille na biso to ebi ki cité. So eza ke nganga atindi yo pour confesser kaka pona maladie ya Karine. Ebi si yo obomba pona disparition ya yana nga. Na wana ya yana yo na yebi na ngai te. Oyeba te ya solo. Justice ya Nzambe ekosala. Toi les siko la qui sont place Karina za déjà mutu monte bi place Karina za bima kende maman. Bima kende. Papa. Zana sopelo mai comme ça comprendre que tu as besoin mon orti. Bima kende. Oza maman mkolonga na respecter yo. Bima kende. Papa. Mimi saka kanzamba. Nzambe oyo. Mama susu neza simbo na nzoto po kindokino elatanga. Olingi ndoki na yo elatanga. Olingi banganga na yo pe basala mabe pa na ngalo kwa basale pa yana. Bima kende na ba bima kende. Ndoki ya mama lelo kwa mabe komeni mwana yo ndisiko koponi ko bane ko sa mabe. Bandoke pa banganga kisi ko tambola parti mama. Ndisiko nganga na pesa ka mutu mwana. Mwana ye mutatinda. Ozaki wapi polo bake oza besoin makamane pa mwana ote. Karine wana za mwana mama Marie-Jeanne. Maman ne mtavu anvuta kinga. Buzo bana mama peti. Maman ne anvuta yo bo otamboli makolo mama boti mwana okutu tie pa banganga kisi. Apozo bake maman ne anvuta kina yo. Ube yo pe ba kotela ke nganga kisi po ba la kiso ke mama mwana pa nganga kisi. Ba mama boende ba zo baby sa ba via bana ya bana basi. Yana ngai tonton Marie yana nga esaka mama bino ya bilikambo. So maman Marie-Jeanne elle est pour quelque chose de mieux c'est comme na bien yana nga. A baby si via yana nga komisi mitelengano. Nzamba zali. Biso babota biso misatu. Na biso so misatu ezala mutu akota ndako nganga te. Ezala mutu alukaka ta sala mutu mabe. Nzamba pesa biso moteba tolinga batu. Mais batu balinga biso te. C'est que maman na yo elle est pour quelque chose na vie yana nga. Nzamba hoteli mo. Luka ndeko na moko bayebisinga balongwa papa na tie un pas deux pas namoni soki bakolina babimeni wana kana direction ya nayebi koto oyo te papa babimelanga bazwinga mbongo nyonso bazunga biloko nyonso nazalaki nango molimo mosantu ka etini nga na kota ndomenga na kuti yo ata awa natanda ata awa ntongo etana naki sasa ndekoma mabe bobomba moto liboso mabe ekoma eloso bayekanga papa mabe ekoma te eza kaka nalalaka otandinga kaka nalali kaka soki na ndako place eza te nalali ata awa sunga ngai ndeko na mwasi sunga ngai naza na baproblème soko na pesi yo motu na ngai oyo olinga kutu te papa mai eza te ata ya moto mai yango
mpasi emikanga mpasi babonisa malamu na mabe te elema eza ndenge papa kali nazomona na lisu te abela liboma mwana nga moko naluka ka bato bamonaki epai boye bamonaki epai boye papa nasili makila na mai papa nayebi nde nakosala te papa na ngai eza foti na ngai nyonso eza foti na ngai papa nakimaki elongi ya nzambe mosika nayebi te so nzambe akopesa ngai elongi lisusu akobaluka nzambe apesi nga mokongo papa ole nayokela te nake koyokela bata mokili papa na ngai so natikaki ata yobala ye nalukaki bozwi ya mbangu mwana ngake mwana moko kaka na bota papa nga moko nateki na satana mwana aboyaki na mama lisolo ozobeta nayebi yango deja oui papa nayebi olotaki lisusu akoma liboma nga moko namonaki ye papa omoni mwasi na yo oyo namonaki Karine na fulu mama ya pasi namoni ye na zemi papa kasi zemi wana tokoselaki osoko omari wana soko omari papa oyo kosalela nga mwana boye zemi wana eza ya yo papa ya yo Karine ayebisi nga mama eza ya pashe nga na boyi nga bike dopesa omari lokola azoluka mwana papa tokanisaki kuna epa mutambongo libiki na bise kokoka nzoka nzambe na baplan na ye aboyi alebi okendaki esika mabe tokendaki koluka nganga ngana mama yo mari mutayelaki nga makambo ya banganga tokota nganga ole na boya na ngai nake konyata ndako ya nganga papa nganga wana tokende na mwasi na yo namemi mwasi na yo te epa nganga papa nayebi te satana moto akosaki ngai papa satana akosi ngai mama yo mari aza satana po akosi ngai mama ngai mutu na tana mama yo mari meje aza ndoki meje akosi ngai na kei na mwana na ngai pa nganga alobi na asalisi makambo nyonso ya mwana zemi Karine aza nango eza zemi nanga ya yo papa ya yo soko otiki mwasi na yoka na balabala ndenge wana na bafulu mwana kobotama na fulu papa na ngai sala mwasi azonga tomema ya ata wapi tokokende na ye papa nganga alobi na biso moye lisusu te po Karine abebisaki bikila na ye l'esprit baboyi nakosuka wapi naki ata kolelela nganga nalobi nateka ata biloko nyonso naza nango ya babien nganga aboyi papa mama osuki te nasuki nzambe alingi koloba bongo te nzambe abwakinga mosika nzambe osa nzambe bakondanaka ye te nakosenga na yo mama ose confie na nzambe parce que Bible eza na eloko moko te kosa na psaume 40 verset 5 ezoloba na ngai que heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Maman, soki na soki wana pour te dire que lorsque moto se confie na Nzambe ayeba ke akomi moto ya esengo durant toute sa vie. Nzambe akosaka te oyo ozaki koluka bozwi epa Nzambe ezala mais ce que bozwi oyo oza kolukela mama olukaki ona ndenga mabe il fallait ozala une bonne maman oyo aboti mwana na ye encadrer mwana na ye alakisi ye nzela ya Nzambe et puis alakisi ye comment ko vivre na batu ko éviter ko sala batu mabe okuke ko zalate maman oyo zo mwana mema ye na nganga maintenant voilà place oyo tokomi Karine mutu oyo azaki mieux placé ya ko encadrer malamu ezalaki yo mama moni
ngai oui nazalaki koya awa mutu ya ba projet mais yango ti elobi ke mama il fallait okomisa ngai lokola eloko mo ya pamba eloko ya tina te non kozala voilà kozala mutu ya cirage elingi kolakisa te ke oza na droit ya bolingo te oza na droit ya amour mais le problème ezali bato baza lokwa mikolo na bino ba-encadre bino balakisa bino ke non il faut luka mosala po oluka s'en sortir na vie soki mokolo wana akomi comment dirais-je ko négliger mwana wana to ko benga na ye musika azosunga ete eza oyo salaki mama okoka pe ko encadrer couple na biso na Karine que non mwana nga mobali talabo po lobi bo benga mabato lobi bozala bo s'en sortir na vie il faut oluko sala bo na place ya ko revaka na vie voilà elingaki za malamu makasi mama et loko to komi na point oyo ngana oyebisa yo ke ndeka na ute koloba okomi na suka te impossibilité pa nzambe ezaka te ouais et je sais que le Dieu que je sers a kosala quelque chose torokende bisika Karine aza et puis on va faire la prière. Je sais que Dieu va exaucer. Ouais, il va exaucer. Nabi ki azan Nzambe ou ba oblige ka été. Papa, projet wana, oro baka wana soko ya pont soko ya ni. Osali yango. Mama, na sala yango te. Projet naza nango sikoyo eza nde projet ya kotonga église moko ya monene. Pasteur. Oui. Na pasteur. Pourquoi pasteur papa? Non, nakomi pasteur te nazo encadrement. Un jour je sais que nakoma na pasteur parce qu'il a déjà vocation ya Nzambe. Oui. Merci mama ngana tikio otika na kimia. Kula lula. Asambeli loboko no ya nguya ekita kolo yoka mawa obiki mama kapangezo kamosanga to makambo yo nyonso lobaka nanga lelo vérité na mobi do ndenge lobaka ke mama na muninga na shako bakendaka na ndako ya nganga effectivement bakendaka ndako ya nganga mais nini bakendaka na ndako ya nganga po bakangisa ngai na Karine condition bapesa mo pa nganga Karine soki bapesa kai matiti bapesa kai matiti apakola na maboko ke soki aye mutu ya liboso fo apesa mbote ezala ngai et Nzambe nda sala makambo na ye jour yango ntango ayaka oli apesa nga mbote apesa ngai mbote te nde sali lelo retour Karine a se retrouver na liboma oyo tozo luka e biso nyonso. Et ce qui est plus grave tokande zemi Karine nazala ngozango ya ngaite Oma zemi Karine nazala ngo c'est cette petite vivait ici chez moi pendant qu'on est vinaï na petit na mo bando bi makala le colosie sa mère père de ça le papa aux causes c'est ça. Moi je n'ai jamais compris naïe. J'ai jamais compris. Passe. Hein? Ya makambo kari. Ya makangu. Ya mwesu yolukaki. Tu. Yeah. Kuchua pia na ngai. Boya manaka bongo ya kubadilisha ndani. Na uzaka asi na pensere kasi. Kilewe pia na ngai.
Pardon. Pardon. Nazoloba. Maman, pour moi, là, il y a un angaï. Toto Mansour, il y a qui m'a dit d'abord. Maman. Ma kiti na yo. Loba. Maman. Nazoloba, maman, pardon. Maman. Maman. Maman, pardon. Zana loba. Nabi, ezaki boy. Ezaki ya maman. Ezaki. Limbi maman. Nazwi nange lokote. Bavandisi na moi nazeli tisiko. Nabi natiki mama kuna zobela. Woko ebisa ya zela ba sanga za ti nini moi yango moi noto na nzoto. Donc esika kuta malile ezate. Woki kama mtema. Yakenda kipanganga. Je ezate. Ernest, c'est une condition mon corps. Tala, faut salango. Vous comprenez? Faut salango. Poussana petit frère. Faut salango. Oki to aider maman na biso, maman au souffrir. Oki yo potambola na mituka. Toi aussi tu souffres. O ils a vité. Et la mamie balé mi satuka to zo kanga maboye. Ils a vité. Oki kanga motema. Commettre un acte au Canada. Commettre un au Simba. Il reste. Faut aux Allemands le commence dans le bail. Pardon, maman. Maman, parce que ça appelé, mais c'est maman. Parce que ça appelé, mais c'est Gabi obomingai. Otika komona bola mute na vie na yo. Simba kamona te. Okobota te vie na mobimba. Ti okoloba vérité. Maman, pardon, c'est un lobby, maman. C'est un lobby, pardon. Pardon, maman, c'est un lobby, pardon. Au lobby, nous sommes sautés. Quel est le bas où ça les permet? Raison qu'elle est, maman, pardon, raison qu'elle est. Namona ozaganta ozamoko ngai omamali mona na ngai tamboyo ngai nazamoko yo kasi nazaki komonaka mpona ngai makobe mpona kendaka kanga mpona oyo akalini wana mona kende kasi oyo mona moso oyo asalaka abima na apeti na ye obima na apeti Yompo za mona
mabe priska. Mon cher. Ntango yo yebi likambo wana mpa kokole yo yebaki ndenge nini te ya boyaki yo atuite. Okombela ngai. Wana te yo na yeba zati. Yazati. Mwana na ngoma na ngai njambe na kotika yete. No matoki. Mwana nani? Yo tali bani wana feli na likambo yo. Nge transaction kiko kota te. Oyoki? O majoyo. Sena famille na ngai. O malikambo e. Nzambi ongana bonde na kalatisaka ngai. Oyoki? Lelo yango yebemi na poise. Lelo yango do. Jamais. Ngala kukobola makila ya mutu mususu. Na kati libota oyo to na kati ya famille oyo. Yango lelo emonani. Soko na banda ikoloba na yeba kitina. Makila na ngai banda ikotuta. Lelo yango. Zemi ya Omar, nzoka mwana pe ya Omar te. Ngai kokolo baka ngai te, ngai pe na yebaka te. Tozaka wati, ngai ne moto na benga ta Omar. Dope yende kali moto benga ta ngai. Eza yemo ako Omar moto benga ta ngai. Ayebita ye kaka pe na njira wana. Nani alikiseba mbale bakulikambo te mama. Moni makambo mosusu. Mwana na ngai njamba asaka te moto ale kanjero yo pole kanjero mpo bokumana. Mama yo. Ojo mona. Soko changer te osuka. Yo jo bana ngai sika boko Gabriel moto aboma mama na ye. Yo jo kona ngai yo loko uti tuna kama na makambo te. Komera na zomera mwana mbondo abota kata azeka sorna. Aboma pa mama na ye, mama na ya keli ye mabe. Moi ce papa ko ça na motema ya. Donc nous comprendre. Mama na yava kufa lakela kiye mabe. Alobi kabinde ngo salinga boye. Simba mwana totala yo. Ngana zo bondi na butu moyi bokiro na ngazo nzami nzoka malédiction utapa ye mama. Nzambi omara kutana na bandoki na sina ye. Gabriel wana penda ko benga yende sirene na mai sirene oyo bakate ya zo. Mpo ye penda leki na yon produit ye penda leki na yon pe petit na yon pe. O mari kambo benga makolo na ngai mako. Bon yo mo Mais logo ngana sepeli, oyo ngana koni bien, oyo ngana ko sepela nango, oyo ngana ko linga yango, nazo lobela marisal, sale la boye, songi sila boye, nyoso tozo tianga ba muyima, ozo no ba mama nukanzambi, tela makabozo yile mwana yo bazela ya nganga, yo bazela ya boye, tela nelo. Nzambe mokonzi nzambe ya ngai na oki motema na ngai mawa. Kosana na ngai tela nelo. Yo tata okuzi bola bisanga impona mazumo na ngai na kota kanda kanga kanga kopi akamona te bana ya mpe tikai kuna ndabe fifiko lelo bana ngai likambo wana na gero bisaka foto sina bate ngai likambo wana kasi yote la ba mama kati mbongo tata ya yo mama ndeni tokelo kozwa mwana oyo oyoki likambo nini yango to sala boy to so sabo yango te mais loko na koyebisa yo il faut tokelo kozwa mwana oyo Omari abota na leki ya kaka. Mpo yende mwana na biso. Mwana oyo Omari mpenza aboti na libumu na ye pepe mosopo na ye bimisi nde mwana ya Priska leki ya Gabriel. Mwana oyo biso to ko jodana ni Priska te. Ata Priska to zuyete mwana wana foto longole na ndako Omari. Po ndako wana etondi milimo. Sana ki satana na kati ya ndako wana. Tokende to zonga Omari mutema makati Omari mutema pe ntoki mususu soko yete. Mwana mubana ka sekre na tata na ye. Likambo munene bongo mara voda na ye mbuna na ni sorote ate mama eta ngai boina do beta ka bora na Priska leka moti na ngai na bomba kinde ko bomba bisa kazibino ma ko bota likambo yo boka da ka mona na ngai ndeko ka zepo na doye ka ya bomba abima na leka moti bomba likambo munene papa ba yaka papa talanga boye njambe ya mbisa mete njambe na ngai mbisa ngai ndenge na kota kanga na njambe na yemi na saka mabela saka masumu esakola mawa njambe na ngai na ngande ko sakola mawa njambe mudayoki lo sama na korika te ndo apesi ngai nguyana ke maramu natika mabe yo fosukula maboko ndenge lelo bato nyonso bakomosukula inervita sukuli maboko tesefito sukuli maboko po nzambe alimbisa yo oyoki kindako nganga yokota yo oza mwana ngai nazolakisa mosala soko omoni mabe elimbisa papa nani obali te na oyo nyonso to eleki na yana yo oza vivant ozomona lobi lisusu nayoka te likambo te na likambo na nzoto epesa yo mayele
Na nyonso to eleki awa yo moko ozomona. Kumbani na dunguluka Gabriel. Oyokinga? Joka moto oyo barakela mabe mo. Sala sala. Mama na ya kupa na nkombo na ye. C'est intellectuel. Abeti mama na ye bonganja kao mpona mama. Kolanda kusoba mama na yo. Ya jo beta ka baro na petit na ye. Kaka boya ambeta kanyeba namtile lo lingala yeba kaka boye mutu mubimba soko azono lokona muchope batie mungu kaka boye kolanda mama na yote nzamba revele na tangu ni na kokota bunganga na yo. Pardon. Kota. Maman Ernest na lobi kuna mama likamni na. Yes Ernest. Pardon maman pardon. Ernest. Na ibise nini mama? Nyoso ndingo bomanga ndingo boma mwasi na ye. Maman pardon moi na moi. Maman pardon. Pardon. Kota. C'est quoi le problème? Kota. Ernest. Na koti maman. Oh, c'est ma carte. Na koti maman. Maman tika Si. limbisanga maman pardon. Limbisanga maman pardon. Pardon maman limbisanga pardon. Maman pardon na loba na oloba. Na zoloba. Ernest. Ernest. Maman na oloba pardon. Na oloba. Il faut la poser la question. Il cause avec qui? Na zoloba maman pardon. Maman na zoloba. Ernest. Priska Nzambe. Nzambe. Loba. Ni tinda kinga Nzambe. Loba. Azoloba maman na oloba. Loba. Na zoloba maman. Ernest. Ngam na boma mama. Maman ni. Maman na biso. Maman ni. Maman na biso. Yo na fandi ko pesa. Non. Maman na oloba. Na zoloba mama pardon. Na zoloba. Ernest. Hey. Maman na oloba. Na zoloba. C'est pas. Ce n'est pas vrai. Gabriel! Non. Ernest, écoute, on sent que ça avec dis-moi, on sent que ça avec non, maman, tu veux comment? Mon stand politique, écoute, moi sur la calme. Aïe, ça va, mon sang, toi, c'est la calme, madame. Aïe, Gabriel. Maman! Moi, je te laisse ici. Loba. Maman na zoloba, maman na oloba. Na zoloba. Ernest. Maman a bien ça ba. Et c'était pourquoi? N'est-ce pas pour te sauver? À ton tour. Papa kanga yeka. Non, mon idée Nakufi. Non, tu confites. Pardon. Maman na oloba. Loba. Maman na zoloba. Loba. Bwako yoka. Loba kwa nyo bota kate. Mama, ena boma mama. Mama na lakela nga bota sote. Lakela nga vina ngeza la kabungu bongo. Mama na sisi. Na sisi mama. Mama nakufi. Gabriel. Hey. Yagabi. Yagabi opima. Yagabi opima ke. Non. Ngai maman Pichu Tonele, naza pharmacienne en formation, nazo œuvre dans le laboratoire CRMDA, où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout est à disposition de bino